Ok, Nzamba Pambola yo, Nzamba visité yo. To continue la deuxième partie, Koshianzete. Bande ko so ko télécharger parce que osunga yo. Donc yo mona akomi ko luka mibali, ana besoin basi. If do sogi aza mibali misatu 4 5 té par jour à sentir bien té. Avant de ko zo basi, so mibali tout ça. Ba bloko wana eza na ma bete pona yo. Mais eza ma be pona obebi sa spiritualité na yo parce que moto aza na deux sortes. De ceux qui la lipongi, yebesanga ozala wapo kendara wapi. Eza déjà spiritualité. Mais na tango zo tambola physique olali te o sentir ke ngayo mais so olali place o kenda yo e barate mo ya ba bougie rouge ba blom so ko bengi pa ye bo sali ne pe rapport le ko la mutu c'est ça le problème qui Abaddon Béliane Liliane et Beth mais na Béliane na Liliane eza ba esprit nini mutu akufi habité na kota na tala mutu ni nango akufi nzoka a utilisé sersi ya mibali. Mais wana ezaki yali bende za pasi ebele ya bande komibali bakoma kosala ba film pornographique lokola Denis yepe kalata zo banda madumi zo mona ye tous les sous-vêtements na ye sous-vêtements na ye nyonso il faut zana li dessous na se ba wera ba kofi ba ferré ba jibé oyo kutu asinyaka andimaka vraiment esprit wana avant d'ake na corps aza conscient que esprit azananga ezambili ya belle. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mbona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Efada, thank you Fada. Balandinyo sont toujours besoin de Libako qu'on a vu sur la Katachana Minali Nazarien TV, na cadre émission la Table Sainte, où vous a présenté votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci l'équipe mobile Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à Maman Tiffany pour la confiance au PC. Je dis un grand merci à Alain Kaka Ozana Régie, na PC vraiment beauté et belé. Le Table Sainte Nazana Prophète Joël avec les voyants, tout ça, la continuité. Il y a émission totale comme ça, il y a sexualité, et travail à la vie à bateau. Lelo, toujours dans la deuxième partie, tout ça, prophète Joël avec les voyants, tout ça, tout continuer. Na deuxième partie, avant d'abord présenter l'homme de Dieu, nous sommes en régie, à la biso aux yeux diffiés, comme on dit, Maman Tiffany, la princesse de l'éternel, et puis on se retrouve après cette chanson. Allez, Katela, Yambaloya daba pastel bakokata. Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna.
batela nzambe losako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozozoka tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal, olingi kopot, olingi mosala, kona nini? Merci Naïbi Kenon, ça sali plaisir na ba abonné nyonso. Yali Nazarien TV, sali plaisir vraiment na ba abonné nyonso nyonso balinga kali Nazarien TV. Non singa na caméraman na waza sima caméra a fond la caméra na présenter bino invité na quoi le prophète Joël avec le voyant. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Dadi Mokoya. Santé Denis. Ouais, santé Zabi Angola Nzambe. Nzambazo batela j'espère. Nzambazo batela, Nzambazo pesa kimia quand ngate même bateau ba Hollande biso Nzambe asali ba bolam déjà. OK, merci vraiment l'homme de Dieu. Moi gentil par rapport à bato sur bazuli ba Rolando en ce moment. OK, Nzamba pambola yo, Nzamba visiter yo. To continue la deuxième partie Koshianzete. Bande ko so ko télécharger parce que osunga yo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu la fois passée, toujours un membre qui quand nous sommes par rapport à tout qui chante sur la bisoté par rapport à thème la sexualité où il travaillera dans la vie à bateau. Tout ce qui n'ont wapi et puis tout kota. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, tout ce que tu continues, tout ce qui suit par rapport à l'eau qui est au temps limo, mais lui baba esprit, n'a pas comme on a bon ça la que non mutu à vivre, maramwa ne se passer dans Katia Vina. Ok. Bande konanga la ligne na bisabino elo mo vraiment profond. Bato balanda enseignement mon ando pesa sur les esprits dans le bela qui Abaddon, Beth, Bélian et Liliane. Maintenant tu parles qui na ba et pour na esprit wana le lengni ba travaillaka. Mais na lina biselo moko na les 4 piliers du ténèbre wana ils ont des esprits au ba travaillaka makasi na sexualité. Ba esprit wana na zo bisayo ba boti bane belé jusqu'aujourd'hui. Ba boti na bane belé. Parce que na bana bango mingi même bango ba comme un système baza ba système mo ya ba bougie rouge ba blom soko bengi pa yé. Bo sali ne pe rapport lokola mutu. C'est ça le problème. Ya omona lina fungola. Nani ndekozo na ndangaye. Na baki Abaddon, Bélian, Liliane et Beth. Maintenant, Bélian et Liliane, ils ont un esprit. Ils ont un esprit où ils ont travaillé en collaboration avec Batou.
Nakati ya Belian, c'était esprit de séduction. Maman, papa, yaya. Maman na yo, papa na yo, bazala ki ko vivre. Mais maman no azana formule ya bashi oyo, so azolo balo baka bien. Azako ko seka seka bien. Otali misu na ye, senti que te o mwasi. Otali papa no façon na ye, lo lenge na ye. Donc batu ba sepela na ye, basi ming ba sepela na ye. Oui, c'est bien. Parce que yo ozui papa na yo na maman na yo, oui. Yo ko misala te nzambe nda tindo na famille wana obime na nzela famille wana. Parce que ozui ba nature ba biloko wana o uti ko ta papa na maman na so ba talio misle ezalaka bien, o sekaka bien formule na onyo so na ezalaka bien. Oui. Satana ce qui ozana nzambe te Satana ko utiliser ba biloko nzamba pesio wana pour akotisa bato belé na ba erreur. Ozolanda. Maintenant Nakati ya Liliane, pardon, c'est un esprit sentimental et esprit diabolique. Comment opérer ka? Oya amoni yo. Ozala nona kindumba makasti ya muke. Activer yo. Activation na ye ezalaka niveau ya makasi. Ce que kutena mutu moko neto mi kufa olingi ye penzo santi ki olingi ye so kutena mususu olingi do yo lingaka kaka a plus que ce que osangani na mobile topé mwasi omoni ke joana batona bazate mutu ozana ya zate yo ana oke somba surtout na poto ba sersi ya kopal mususu kutu na landaka mission moko na moni batie na internet mutu akufi nabite na kota na tala mutu ni nango akufi nzoka a utiliser sersi ya mibali mais wana ezaki ya libende tala niveau mutu akomeleli machine wana niveau ezo sala mouvement na mouvement ya ba machine wana ye soki kiti soki bonga o ya tselaki ekwei so akwei yena do machine moye bouger zate yeso akwei bo machine wana e comme kokote tina mitopo comme ko bouger ko luka moyen ko bouger makila muta akufela bongo ozolanda dadi mena bande konanga yi soki tozolo ba makambo yo eza po esunga yo bana nzambe bele bazolela mama combien de personnes o bazo prier y a pas de résultats mais tozo comprendre la société. Combien de pasteurs, combien de frères, combien d'évangélistes au babondeli pona yo maman ndeko papa. Et ça n'a force était les magas, ce qui était l'ennemi. Et ben ko manifester na vie na yo. Moi yo comprendre que yangonde za ba empêchement na yo, yangonde za ba combat na yo ezate. Plus 243 91 845 13. OK. Maintenant, esprit wana est travailler ndenge nini. Au monde lali. Ozana pongi o senti on diemo elili moko ye elili wana ye eleki o sutuka pe boye o sutuki boye o moni peke bande oboti ko benga tozala ba émission o sutuki boye elili yango ezate o mi poser ba question mama papa ekendaka musika te evandaka kana kasa ndaku na yo mususu mona na kwa na omo komo elili moko evanda wana yo bulate elili eza ya tol elili eza ya triplex elili eza ya mir elili eza boy ndoka esprit mobimbe vandela na ndako do yango zela radio 3h ale elongo bilamba nango eyepa na yo bobandi rapport. OK. Liliane et Beliane. C'est un esprit. Moi toi la Beliane. OK. Toi la Beliane. C'est un esprit oyo ce qui est bandit comme manifester yaya mama papa ce qui intervention nzambe zate eza pasi ebele ya bande komibali bakoma kosala ba film pornographique lokola Denilesi epe kalata zo banda lokola bande mingi ya basi bakomi nasilisa makambo nasilisa comme si Denilesi abana film abana film te awasala juste film théâtre ben film oui scénario mais awasala nganga mais awasala partie nganga
Voilà. Aza Patsanganga. Voilà, mais c'est un film. Ah, Nzambe na ngai. Bon. Ngani na expliquer au makambo wana yote. Dans le baka ba Nzambe ba makambo parce que moi je connais très très bien Babiloko azosala. OK. Bandeko bozolanda professeur Aigle voyant. Eza pono sunga. Combien de serviteurs de Dieu au mona abengi mutu oye pana na bureau suka nango bobimi na ye Vanessa Béliane. Béliane. Béliane a manifesté quand même tina niveau de l'église. Dadi au mona yozo église mais on a idée kakate il faut nazana pasteur il faut nakutana pasteur na biso bena il faut sentir ye bena il faut lelo do bena ati bena lelo lo bena obeto mbacho na obeto lo na obeto il faut bena pasteur a sentir que nazala na nzoto zeme koti pasteur batake poto pasteur atake bo et comme oh et belé bébé si ba makambo belé na église yango wana. Mais sûr, aux appels pasteurs, aux myrté, aux sageté, ils ont passé pour réussir dans le bloc à boy. Et moi, sur Taliba, pasteur, miné, namboka, na biso RDC, et belé, oh, batou, miné, belé. Non, on a belé un thé, quoi il s'est mis dans le bloc wana. So Samson ou da quoi bongo bango. Mais so Samson quoi, ça veut dire pas que. Samson a mouté le wanga na yosi. Joseph à qui Joseph a. Tu as bien parlé, Samson quoi, mais Joseph a qui mango. Na hôtel lobana émission de Kati. Oui. Il faut que kima yango ya ko kima. Joseph a bondé la tena comme on est kima. So bondé na comme on est sur ndo prier wana baroya makampe bandi. Azolanda. Ezala batu musu ba koka pe sentimentaire. Moudoumousou monaye, un anniversaire, tout quelque part. Tellement c'est un makasi et activer un balamoko, force moro sentimentale, il faut bimarana moutou, il faut zana moutou. Ça va force moko ya Béliane. Zolanda. Ça va force des esprits wana. Maintenant, comment va opérer quand même na kati ya ba vie à batou. Na hôtel la émission passée, au moins mbuma mo ebimo oui. Mususu mona mama papa pota moko ebima yo na CRS. Pota na muke. Pota na funga magaso yo mozo kwanza. Soki yo mo bandi ko kwanza, bando simbango. Mbadu mususu mona ye tous les sous-vêtements na ye. Sous-vêtements na ye nyonso. Il faut zana les dessous na se. Eza ba force mususu soki bandi ko manifester mama papa do esenga intervention Nzambe. Pour Nzamba intervenir. Dadi nali na lo baboy. Oye ba oyebi. Ba musicien profane mingi. Bazwaka bato bazana ba esprit wana pour ba travailler na bango. Ba wera. Ba wera. Ba kofi. Ba ferré. Ba jibé. Ba toana. Ba travailler tous les mutunyoso oaza mwasi. Oye poza la danseuse. Et pas naïe, il faut un esprit wana. Oh, il faut un Béliane. Il faut un esprit de Béliane. Parce qu'on est né non, il faut un Béliane. Mutu oyo kutu asinyaka andimaga vraiment esprit wana avant d'ake na corps aza conscient que esprit azananga ezambila belle. Ah bon? Oui. Solanda. Oui, parce que esprit Béliane abimisi ba esprit belé azana bande belé ba Aïcha ba Maïmona kende na ngambo ya bande na biso ba musulman luka oye ba biloko wana o mona ke ezana ba parfum Aïcha za ba parfum Maïmona ba parfum wana soko zuyango o utiliser yango na lo ba formé utiliser depuis na lingi ba chrétien ba kota na non parce que je suis serviteur de Dieu, je connais toutes les sortes des esprits où ils ont se manifester à part mususu nzamba la kisangate mais oyo nzamba la kisanga na yebi yango mais aujourd'hui ta kombo ya Biliabel obi ki essayer andima kozwa esprit na ala ton nzoto l'union c'est matifé ba sino ezo la kisa so muto azana ngo o mona ye soki azobi na façon ya danse na ye européen moral à bateau façon ya danse donc ba danse moko oyo bando bini sayo e la sake combien de bateau abenga bateau mbongo bande musu ba olanda nga yawa ozalanga na mbongo na yo olukaka obima na danseuse yeba ki étoile kenda. Ah bon? Oui.
Zolanda. Parce que tant esprit wana evandi na kati ya batu. Bato yango ba bina, ba danseuse ba ko bina wana ba bina, ba la sexualité ba nzoto na bango. Ya ki à part danse, à part ko bina na miso batu, bazalaka en coulisses na ba forcément sexualité. Yo ka sangote ko faire nga ba no sala ba film pornographique. Et bimana Kinshasa, mais souvent wabiki asala. Moi je ne sais pas, mais na lobi lo lenge batu balobaka. Zolana c'était des remèdes, mais on a na lobi eza lo lenge batu balobaka. Maintenant eza ba force yo, ba esprit wana lingaka. Yango lingaka mouvement. Non quoi bimina mwana kasi, mouvement. Yaya bimina leki, mouvement. Tata keluka abimina mwana na ye, mouvement. Zolanda. Ozana limite ezalate. Après que bela ba leader wana bandeko wana mona azwa batu na nyonso après ça ba blonga benga ba protection ote oza protection uniquement pour atabo kiwa puis batu groupe musu ba attaquer biso mo ba zwa bino ezate mo ba dominer bino ezate mais nzoka eza utilisation des étoiles ba protection ba blonga ya pesi le ba protection mobali nyonso yo ki robimana yo kushine étoile na ye ya zozwango donc so bimina 10 mibali iba ki ye azui 10 étoiles pour permettre à continuer à rozana mbongo Zolanda so bimina 20 mibali pe ba jeune fille à marque wana au monde aza activé na kindumba osana te donc so ga zuyo on dirait abina nzemba papa wemba on dirait so bina nzembo ya wera Zolanda. Donc, potika ye poboya ye eza pasi mama na zoe bisayo bande kona biso mibali bande kona ngai bozolanda professeur Egavoya. Suka ya batu wana te troisième signe na bango au monde il faut bazana caché. Soit na caché na sima na yebo ete mon il faut bazana caché na niveau ya mopende. Regardez ba image o ezoleka. Ouais, neti image baza caché au fio abeti. Azana caché na mukongo. Enyolo bani. Zolanda. Neti caché wana e bela bato abeta ngote musabeti onga par sentiment na zala na aigle, na zala na serpent, na zala elo mona mukabeti par sentiment. Mais caché wana ezako signifier quelque chose dans le monde moko songolo. Et bon rotu otanga kaka ba profane bon pe na monde ya on a na okende dadi tika kana s'exprimer ba ndeko ba comprendre. Na monde spirituel bazalaka makasi na kolandela ba sini na bango nyonso. Zolanda. Regardez cette signe. Et nous le c'était signe de Béliane. Daddy, mon disait ma bé, mon disait Kokufa. Tala niveau bandeko basal ba caché. Mais sous basal pas ignorance, mais sous basal yango la bit baby ke caché wana. Na beti yango bongo, mobali nyoso bimana il faut mbongo bimebele. Moi si nyoso zana il faut mbongo bimebele. Ba koti ba domination. Maman papa, au mona banda okutana mobali wana okutana na ye. Oyo kali susu sentiment te ya mibali nyoso zala na bango donc ye kaka akenda dala okobebi sa vie nyoso po mona ye kaka ozana ye o sentali susu sentiment te ya basi mususu bando zana mwasi wana donc il faut zala kaka na mwasi wana soto moni ye donc oyo ki ba bloko ezokita te bonzambe kiti nzoka. Ce sont des esprits qui se manifestés dans la vie de moto. Nous sommes pauvres à cause de sentiments. Nous sommes pambola yoboy à cause de sentiments au kabeli tala bande mususu au moins nda ona ba mwasi na bana nda bana nzala bazoliate bas na na bana nda ba souffrir bana ba bien ba école mais kendo tali na boîte kendo tali na bar batindi keleka sima wana ya moni mokile suri azo bamba basan azo ba mbongo nyonso bafutaki ya salaire ici la zone nda ko tuna biloko olia atika ta 50 fois te moi sika na bunda zupe biloko oya atem so bakabeli azo apesio yo bozo lié mais tellement mbongo yo tu ko dépasser na boîte tellement mbongo yo tu ko dépasser na baba c'est un esprit d'adi mudu muso mona yeso ka monika mobala calculer déjà mobalo. Oh, il faut bien nazo. Ah, oh, bien nga linga mibal bazabilo milai. Nga linga basi bazala boy.
détailler la conception à partir de la conception et détailler yo mobimba en plus c'est ça un peu bon à se masturber ou bien à vexer directement. Ce sont des esprits maman nangai papa et bien là batu ba kufi na ba makambo yo sans le savoir parce que ba biloko yo liwana ngo ya ndeni oyeba te o ba betse kibota te o lali o la mokite OK quand on tambola OK dadi au mona okute na mwana mwasi mais oko tikete okute na mobalo oko tikete. Okay, merci vraiment l'homme de Dieu to comme pendant la souka émission na biso moi de la fait cause nini et na mambo lobby et puis monsieur Isato continuer émission Isato tout un cas Béliane il a qui des esprits Liliane et monsieur Isato to kota Liliane j'espère to kota Liliane tu as né Béliane à travailler à le baso cause nini plutôt le basuka tana biso za mokie bandeko le basuka na oloba ezanene bandeko nanga o remarqué aux ana ba problème yo na vie na yo ba esprit ba bundisaka yo olota aka ba mapango famille olota aka mobali mo akenda kalate mso akufa na ye mwasi moko akufa kenda mais yo olota aka ye zamba lola apambola yo et monsieur silité pour na lelo esili mais toujours continuer si j'ai zamba pambola yo. Voilà. Je dis un grand merci à Maman Tiffany, la princesse de l'Éternel, pour la confiance au personnel. Je dis un grand merci à ma abonné, nous sommes les Nazariens TV, vous continuez toujours aux abonnés. Dans la chaîne, je dis un grand merci à Alain Kiakala, la régie, à PC vraiment monté et belé. Je suis un grand merci à Philomène Moukoya, monté ma bivesse de Yombo, Joe MK. Je dis aussi un grand merci à Batunion, sont toujours aux yeux, on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana